faire égale à Jésus de Nias abundana ji yenda abundana jibe. Vous comprenez? Ouais azala ki wana ko mi papa kaka mais bitumbe tikala ki na maboko ya faire égale. Donc recette ya wenge musique à maison mère. Et ça ba bitumbo batuneti ba faire égale baza batumbo boy moni faire aza artiste oyo lelo batu ya maison mère. Soki bozo finga bolega na ba TV bozo finga ferry yaya wera film tama bindazo malade. Ah non, mais je vous dis la vérité. Non, s'il vous plaît. Mais yaya mwana mobali wana ferry sans blague asala trop na débit ya maison mère yaya. Oui, bah, kendaku, comment immeuble à danger, immeuble na batu ba kumisango danger. Mais ce qui fondation immeuble wana et simba raté, immeuble na ngate le matin. Exactement. Voilà. D'abord faire et bazana di ba fondation à maison mère, fondation. Vous comprenez? Très bien. Donc faire et ça faire et ça bill. Baza batu yo otile ngulu yo lobeke binote botina batu c'était Davina. OK, merci, c'est bon. Merci. Bon, ça nickel. Ils sont ma commande botina babito. C'était synergie ma pata. Bon ça nango abote ne biso ba ya ni balé exaucé ndombe nagna ndombe. Bino bozongi sabana ba bino et puis yo otile o alo kwa ngulu na sema na grande série na Olanda na niveau choko bino bato choko osaka bosaka ekira bato choko kulutu pekisa ngulu na yo ngulu ya odilwa na pekisa ye santo la colage invisible mère ya biso 82 vrai chéri na kati ya Switzerland boss Sud oxygène du monde boss ya bisa kulutu azongisa bana babi ndombe aleli Mutumoko abenga ngai alobi nanga ke wera ça fait maintenant 3 jours azola la te bandaka botumbula lisusu makambo ya Gisèle soki Gisèle ya mamoto o azalaka danseuse na ye donc alobi wera azola la te do botika te bozongela makambo ya Gisèle au moment pata moto apesaka 30 000 et pas ya les bogards pour azwa Gisèle bakima bakende kofanda na poto po batika bango na wera tranquille ma pata moto korompa garçon wana les bogards donc bino pe botika teti butaka bisanga ke ti suka nango wera osenga pardon osenga kimia yoka linga kutko yoka makambo wana suka yoki makambo na Gisèle alala asubiente bango bandaka kolobaka ke jibe mutala pédophile nzoka wera yemo pe alala ba danseuse ma ouais il faut que ça s'appelle wera makambo ya Gisèle wana makambo ya Gisèle pour bango bazo kota tina vie privée à faire biso plutôt kota tina vie privée à wera affaire en plus frère Patrice ningazana to bende misapia na manzaka yobima oui na bande kwa wera oyo soki banani asenga ba 1 euro na garde midi pour ba me la bière mutali boma munde kwa wera ana kombo de kiminga senga bato ba 1 euro na mususu ba to beta na France wana susu zomona mais ba oya bwela TV bazolo balba yo wera bonga o wera yimoko mwasi na ye pasteur me balala na nzungu ya kisi na se ambeto na bango bazela to kusambu tara faire partie ye wera tata ne zakanani sa tanga komba tata chaque fois que demota la vie wana yeba longoli mwelo mungu donc à survivre na énergie ba petit na o baleka na maison mais chaque fois que demota la vie wana o lingolinga te ba longolo mwelo ko chaque concert ya vie na biso fo mona ba otala musicien nini o ba cri na esimba ba animateur ni ba cri na esimba to ben na soya na concert là je vois nani déplique na Fabregas bango pe ba invité pour ba interpréter nzembo na bango ba massa na so ba petit na pona âge na be mbiaka ba massa na so ba petit na boza maele ba sa bino jeu ba iba bino moto wana na fungoli bino. Déjà vient à bino Ferrego la Pesagi bino espace. Fabregas tu as été valorisé dans le stade des martyrs. Depuis que tu as été valorisé dans INJ Arena. Et l'eau déjà va valoriser bino. Donc il est temps vient à nous dans la Pesagi bino ba scène ya bon ezaponi a Pesagi bino idée que vous travaillez pour bino pe bo réaliser ma mbwa minene bongo. Mais bino bondimi bozonga bazonga kana makolo ya
ya papa, vous ne voulez pas progresser et c'est votre faute. Bon, les labino moko. Sobo aspirer au comme loi ba faire ebola. À un moment donné, bon longwa na makolo à papa. Bon éviter ça. Hérita les gars na makolo à papa. Bénédiction à jumo wepi. Bill Clinton a zonga na makolo à papa. Wapi bénédiction autrement na ke bilo sa mamwa mi nene na niveau na ye. Hérito sa mamwa mi nene na niveau na ye. Évitez ça. Vieux wana komi ko vivre na énergie na bino, vieux wana spiritualité à la rabongo, vieux na ndenge spiritualité vie son âge na mambo bela su énergie au pesate. A vivre na énergie na bino. So boye bate, bo so sola na fumoli bino wa po boye bate. Soki o kota makamba faire na wera, ma pipo na peso suspension. Suspension ni on peut ça. Merci. Na ko peso suspension. Na kitaka na betane lo mo ya ga yibita. J'aime voilà. Mais pécho ma pipo yo kota makamba we ana fait répéter na ngai. Mouyaka ibintaba. Da wana na pensoni petit na ngai. Ah, petit suis ma bande petit conseil à confier au miteti ya. Na beti première partie à confier na biso na yo rasu mutute. Yo na beti ireja na liboso we ranson. Nalobi ya ma pipo yo comment manquer pe na we respect on dit que bino bonganga suba tout na beti ireja na liboso we ranson ye bango na beti na live na bona ba problème ma pipo na moni shikito comment la personne va manquer restone yo ça Shigito ngala masala bagolo c'est pour la millionnaire grand prêtre na Tanzanie na bagarre ba featuring na nga pena te ka ba millionnaire na DJ azana Tanzanie ana producteur moko wana DJ ana Tanzanie ana producteur moko wana ça dit non ça tout beaucoup tana mais Bercy petit na ngai elle va continuer au son na maboko pilato shikito yo muvanda na po makambo ya sheta yo kota no musute yo mondo za no fona na maboko soko continue makambo manke wera ma pipo na buko kingo yo moko manka wera sans fo basala oni bon on est comme makambo yo na manka voilà na manka ne vérité yo moko au travail ou pas na yo afuta o te suis combien de temps bon c'est comme ça makambo yo etali yo na pe makambo nga te nga ba tchenga na beta le 18 nga na beta le 18 siko yo nyoso na jalousie shikito wana nyoso ya ba jalousie moi no Bercy le roi bagolo ba doptanga ngai naza ya bagolo balinganga makasi merci à ça aliro tokomoke nango et comme mabe tobimi na mama muziki tokomokotela ba famille ya bato j'espère bien ero même na tina liwa bato bakotokisa na bambeli ba masasi kobeta ma bato bakokata na machette entre bagolo na bawera sonique parce que oui comme très grave bakomi na niveau ko ba tike non bango de batinda babindo ba dobi mot na wera d'ailleurs kutu bana mbala ya wera na basi na bazaka ya wera te qui si livi mapata azara na nani azara ba poki na se mbeto mama na ngai bagolo baza batute lelo na bangi bagolo na tomboli mabongo na ngali kola pardon bagolo nano na mona bato boiteki makamuka muke omoni vina biso wera sonto zo pigisa yo tango banza ko sala ngwa l'époque frère bana maison mère bagolo na babota makite bazalaki me bazaki na kotimbela mais bagolo bakomi à 2025 oyo atuka pardon to yebi te ski faire mis bango wapi yemo ko pe faire bi ayeba te ski batongo ba bimela ba mi misaka ba mpisa bakomo bagolo yi komi likambo na ba gladiator donc baza ko pepe moko na yebi te o ya sukamboga vina biso de la forêt calmer so calmer te vi ko samba mabe po aliro ngana mona makamu na mona ikindele zo kende non
non tokomi kobanga biso mosusu tokomi kobanga kino ekoma na liwa parce que ata makambo ezalaka il faut moi retenir ezalaka mwa moke mais oyo boye eleki oyo eleki susu eleki komi très grave très grave bagolois pardon tolimbisa ve na biso wera so nazaka kulutu na biso ata badenilisi bazolinga bazi ya kozipa ki mabe ya wera son mais bolimbisa ye botiela ye na se parce que bosi répondre bosi recadrer bosi bosaleli ba tous les mois kodinimigre wera son en tant que gaulois ambassadeur ba gaulois to pomisa toyebi ki wera son dans le banc en Afrique du Sud akora war qui te voit la haine mais biso ba gaulois to za bato haine telo wa wera son to longola haine wana to zongisa bolingo ata to kina concert na été mais to zongisa bolingo quand même ba dérapage to sala to dimne yango po sinote ndenge na mona lero to kende liwe ko bima moto kozwa masasi to moto kozwa machete akufi to dimne no bagolwa to dimne to doze o eza koleka lelo entre fer golo na vina yewera son eza makambo fer bandi yango lelo te eza makambo wera son bandi yango lelo te parce que wera son de moto bandaki tango fer golo bimaki na maison mère ezalaki mpuku na mpusu fer golo zalaki puku wera son zalaki wanyao munene bango ba sankara kofinga bakende bikofinga azonga bikofinga lelo ba fanatique ya fer golo bakomi très intelligent et ce qui me fait encore joie plaisir ya kozala en ligne chaque jour à côté de ba vidéo zaki ba mafinga nyonso ya kala wana sakara za kosala contre fer lelo za kozonga mais total na côté affaire ba mafinga ezate bazolo baka me ba ina na vidéo teska fer afingi to communicateur to porte parole affaire aya fingi poto ba communicateur affaire la kala zaki ba pacho RFI to moniska ba vidéo ba mafinga te ba ina mo au moins avantage entourage affaire gola ya ngwana parce que entourage affaire gola finga te ce que même to bimisi trésor congolo jamais afinga moto même si to bimisi gouv les gaulois to bimisi les bogards de la presse to moni moto afinga wera sonazate mais si tu na côté à maison mère Sankara ayana mafinga héritier ayana mafinga à l'époque atikala na maison mère ba dénigrer faire ba benga ba tilape ba pese ba kombo ba kansa ki ni ba pese ba kombo ba sali makamona nyonso ba image zate mais lelo e comme ko kanga bango za ba image na bango monde zo kanga bango lelo ko ise plesa biso ba golo ya ngwana parce que za ba image na bango nde baza ko répondre na ngo lelo parce que faire les kaka na télévision abengi wera kulutu eza la première fois te depuis abana benga faire kulutu abana benga faire abana benga wera sono kulutu basali lango ba polémique to basali lango bezte mais lelo bezo zo sale mezaki ba warrior bato afali beki na wera sono vena biso wera sono za moto hypocrisie ya mabe o faire comme ki hypocrisie za péché na kati nzembo na ya shishiwash yango de tomo ngolo na kulutu miso son so kulutu miso azalaki moto za vrai za réel za sincère alinga déjà bengande kona la danse pour la danse mikolo na TikTok na yere nyusa ka feri famille na feri na famille na eza so ilongoli ba musique comme ba famille bato ilongoli ba musique comme ko finga ba mama bato ilongoli ba musique comme ko finga ka artiste na bana na ina mama na siko monde ska wera so na reverser yango wana parce que ça petit frère na propre tout kala jamais comme on a orligola attendez ba kanga ki petit na plus za ko le na ba télévision attendez que les gigola kufaki orligola jamais s'attaka na wera son jamais s'attaka na ba tawingi orligola za toujours sage aya na télévision lo ba kama kambo ya to abundisi le kinayi jamais abima ou d'ailleurs ale kinayi ko finga wera son to abima finga fali to abima finga jibe to abima finga wera son jamais salang isika ki famille affaire ba trop matir yango wana ndenge mona famille Joseph Kabila ata bofinga bango ba olobelo kote ba atla bino ka ba seka bino parce que vérité et ça déjà sur les places publiques mais ce que bino ba adversaire bo ka mabe boza très mal à l'aise yango bo continuer ko souffrir rendez-vous les 3 tokuta na YouTube tokuta na Spotify nzembo asikizo bima misbale vendisa na ngebu tozela ngo les 3 YouTube Spotify Deezer Amazon tozela ngo to somba